artiste comédien. Encore un était devant tout le monde parce qu'elle merci beaucoup ce que ça bon les ma bé balela mutu pona succès mais balela mutu pona misala ou sala depuis kala tozo ba bien mélodie za star lola lobité so la ki pona star bino botondi abo bata ba chaîne mine boye sana ça dit boye bi valeur na ye sala boye po eza mabe te baya parce que mutu akufa za mutu valeur baya ba fana na banda kuteka nde bolobi za mutu akufa mona héros yo ba ye président Jiba vo moi elaki avant yo jouer aloba la casting mais bango na balak sa volonté na bango pe na ebike balak sa volonté longtemps mabete en tout cas oh chamara ma mélodie le bon côté biso tozana rapona hotel le to landela en tout cas matanga mélodie vemele ka inaperçu boete e bazana bambongo basala sala ba chaîne bana bambongo faut pas sangisa avant na mélodie muto ayebi mélodie. Elle était une fille de caractère. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ba te belé oyo babika déjà oyo basala na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga nazo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai kolia mate sou pasi bablo msuko lia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor, Nzambe a fumola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Bah docteur ba ibisanga ekoko yokati ba kina ba deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene ba ibisanga ekoko yokati moyen pe ba sala opération pesati en tout cas ba na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga bouche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel na zoka na kangika lito yo kaka na zoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zombe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazo zela bino nyonso tout dans moto santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment na ngai sœur Cathy Munga nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokono
ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Kati, en particulier Joyce Bolaba. Voilà, allez-y, continue avec Mélodie. Donc Mélodie azam moko ya ba oyo na ba film à l'époque ezalaki pour jouer na film à Gilles Bavon. Soko za na liste ya bato ba ozwa mbongo te, au moins il faut avoir de bonnes relations avec Mélodie. Soit pour ba film ezalaki na deux parties. Ezalaki tantôt film mususu mona mamisa muto diriger, film mususu mona Mélodie muto diriger. Mais ezalaki to bandai ko prester na film à Gilles Bavon, on était ensemble avec elle. Donc c'est une dame bien. Même temps on a foutu là na yolo en face il y a évangéliste Kizami na immeuble wana. Je partais de temps à autre ngala Montana. Tant ou pas bandi groupe na ya théâtre ngam na ndo pe sa répétition. Montana mutanda comme scénario. Je me souviens to tournane a ou pas maître Coco Kayoudi. To tournaka ba film na ina ba JR au théâtre, donc c'est un peu ça. Voilà, alors Ndero Junior Moywabo lelo Mélodie n'est plus à Koufi Atigibiso. Et Babi a Koufi na Congo Brazzaville, je ne sais pas, il n'est pas présent Sassou. A Koufi na ba circonstances ni. Bon en fait famille na balobi téléphone ezaki éteint. Abanda permettre que les familles bazo information a wandenga za ko évoluer. Bango pe ba yo za la surprise. Donc babenga na raté basola. Benga na raté le côté bon, Muto avant na Mélodie, Muto a yebi Mélodie. Elle était une fille de caractère. Mélodie azaki une fille de caractère, sonde taza besoin na yo. Comme koyate oya oyena mutu mo boya otikanga pa Mélodie banda olinga bongo te. Donc elle était vraiment une fille de caractère. Donc c'est bon la coopération na ebo c'est limité na eko yele mutu te. Vous comprenez? De même famille n'est pas isolée bango. Yango balobi na biso et pas Sophie parce que Sophie pas sa petite sœur na eto banda jouer ne pe banzonzi na Gilles Bavon. Voilà, c'est triste donc elle est décédée à l'extérieur du pays. Et je crois que famille baza peu surpris non lobby. C'est quoi on a habité na minute yo. Ni neza en fait. Bon, toyé jusque là eza moi regret muke parce que ba artiste et comédien nous ba marqué présence té. Depuis Tongo au début Congolais a un problème moko il faut couvre avec succès. So couvre na succès té eza moi problème. Le roi Mélodie a qui lui sous à jour té. Azali lui sous à jour té. Je crois au moni ba été. To monika Jini moi na lemba Jini pas za moko to banda jouer banzonzinga Gilles Bavon. Jini. Oh. Jini pas za moko to banda jouer ti azokende Jini ti azokende groupe Simba. Ngana yebi ke Jini o ke groupe Simba. Lemba ko la ke groupe Simba. Mo wa bobo eta kula na évoluer boye. Na yebi. Dans za moko to banda jouer pe banzonzinga Gilles Bavon. Na moni pe nene botai paye kiti yango nene botai paye nene pa moko ya ba artiste nene tia kiti yango tourner ka boye avanda ko batu nyonso bazwa kae botai faut ya te botai on y va continuer. C'est un peu ça nene botai pe to moni aza moko ya ba comédienne youtubeuse pe mikolo yo ala makambu na donc c'est un peu ça. Donc Mélodie paix à son âme. À son âme atiki biso avant atiki biso vraiment avant banda ozane pe na lukandu akoma ko futa na tinel wana lukandu banda ozane ayisinga kino na okende ngambu akenda na eba ngambu na ebraza ayaka omona keya kei aye akeya kei aye tanto aketi gabon aye ozonga mais cette fois-ci okenda kei toyeka ozosamba zela baba baki sebele ba okufa libanda ebi musoko fara na Angola ya kufa braza eza pona nini? Bon en fait omoni libanda ezaka moi négligence mo ya soin awa famille na yo ezali famille biologique na famille artistique. Je crois omoni awa même si Diana Koufaki momona que famille biologique na famille professionnelle na yo eza ba artiste et comédien basala qui est fort nyonso
que ndeko azala na bomo mais lokwa nzambe nda pesaka ndi nzambe nda zwaki libanda mwa négligence pe ezalaka balingi pe libanda kosala vie libanda tout ça et kosala vie teza molukati ake koluka vous comprenez ake koluka mutu mususu omona azalaka awa mais babenye mse po fanatique moso ake libanda azonga na chiko dans cet impesa les ba ke mi ko ba coopération et puis mélodie banda coopération ya ba CD kala awa sala film ne awa ake na ngambu moi multiplication ba CD babandi oteka dans cet impesa. Voilà, Junior Moiwabo, merci pour l'éclairage. Mais tozaka na mawa parce que Mélodie a star munene zela namoni nene ayo tumba bato tsabu. C'est ça. Nene faloba, il faut matangi. alobi ke ti sikoyo nanu bacomédien bazomona na te tandis que mutu akufai depuis 6h 3h 10h baposte déjà na bapage tout wana bise bache pe na bastati ok asibel bana nguya nayoki ya Gabi abwaki audio pa tendresse dibinga parce que tendresse dibinga autaki kokutana naye bakala te tendresse autre chose na ponwa abi ayebi pesi Mélodie afandaka ayebi ndaku mambutu ndenge bato baloba o raisonnement souci te ser moko atobenganga siko na pano alobi akufika na malaria na typhoid nde memie na ndenge akufi na asbel ya Gabi alobi boye alobi na tendresse eza makambo na biso moko te c'est-à-dire faut bapapa masumu basangisa biso tout ba comédien to sangana bakatela biso ba monta parce que Mélodie aza star munene magamba tourner lisu te aza star alona lobité aza pe star mukete donc c'est-à-dire ko leka boyete ka partir pendant bakundi mutesile silité dezo senga papa masumu bati forci ba age Omar bakutana babengisa ba convoquer réunion moko bango tout bakutana ba solo la ba bandeni ba osala donc wana message ngana yoki na Asbel ya Gabi yango wana donc c'est ça donc pour un groupe sans souci na yo quitté mais donc déjà bako qui ba papa masumu leke ba convoquer ba tout c'est que na bata sans souci bango tout déjà ba convoquer ba comédien tout donc ba kabola souté que bata sans souci ba tout tant ba convoquer ba tout pour na Mélodie star munene c'est-à-dire eza réunion mututu so ba che mututu cha par exemple 100 francs donc mututu ba rocha 100 francs o azala na bien o azala na mabe na momo ezo kipete parce que mutu déjà akufi to lela et to l'excès inaperçu parce que ça comédien munene ah les gars na to ala mawa te ko tanga komba upa eza problème te mais moto eza nonde basimbana bazala soudaine de kwa kufi musika to za la même morale c'est-à-dire na biso ba panzi sango pe to panzara sango surtout biso ndo to lala te place wana donc a beza message soko yete tozo talelo ezate ko po wa succès za ki soute total po na succès mais azastar amunene so succès za ki est-ce que ba comédien ba linga bazanga so succès za ki merci ko soki eza bongo eza mabe balela mutu po na succès mais balela mutu po na misala o asala depuis kala tozo ba bien Mélodie azastar lola lobité so la ki po na star bino botondi abwa bata ba chaîne mine boyesani c'est-à-dire boye bivaleur na ye sorte bino bo joie na été boye sani pa ba boye pa boko ta ba 100 fois pas mais c'est Google T eza ke bo reconnaître za star munene o a joie pa pesa makambo ba comédien pe ba reconnaître te alors ba comédien ba reconnaître te ba zo reconnaître te net le lo vraiment nazo côté la bango te journée ya no mulai te Shadrach journée za no mulai to za no ntongo siko to lobi boye bon eza message bon na raison to c'est la bango tipo quoi bon n'est seulement pe pona Diana te na ba comédien soupe ba to fa to tanga ba kombote bayaka wana ma réseau eza nango mais bati ko sala bongo bati ka pona succès te baya eza mabe te baya parce que mutu akufa za mutu valeur baya ba fana na banda kuteka nde bolobi eza mutu akufa mona héros yo baye président Jibalvo Mwam elaki avant yo jouer foya aloba azo na casting mamisa kisa motema foya baya kaka mamisa oh bon mamisa eza su aleke makambo eza bon pour le mal makambo eza biso to kolata ka makambo o eza no message clé zake message no ya ngove mais Asbel eza la route na matoi na yoki papa masumu respect Chief Oxy AG Omar pardon bozo charge makambo to zozela bino te ko tsheza likambute bakatela biso déjà baye batoyeba déjà neto ye awa eza petit peu quand tu dis que non René Rosa ma déjà place boye biso to za on pona ko landa bango pona ko zwa message ba dia ça bazo c'est la pe message pona baye beloni ko en tout cas matanga Mélodie vemele ka inaperçu boyete
en tout cas koleka te toza na mato olandela il faut ngo ya makasi fo ya baza na bambongo basala sala ba chaîne bana bambongo faut basangisa toyebi ke dans bango peto bocha de maboko bato pe basungaka na sima bakozala pe bakosunga donc c'est ça déjà des ana po erosunga de toyebi na biso mais bango na balaka sa volonté na bango pe na yebi ke balaka sa volonté lokto mabete en tout cas chama ma mélodie le boko te biso tozana ka pona hotel le to olandela donc faut bacha Mélodie Star alona lobi teleke faut ebembe ya vemeye to ke petit biti to zui ko na ba caméra do photo to considérer do to pese valeur musala na ye Yasmine non tama bomba leko donc message ezaka ke to kufeli comédie munene so ayebana kitende to to moni ba poster déjà et Robert ba ça ba direct sans souci. Ada pas sans souci. Ceux qui parfois ont un succès sili to azana base unité to amoureux bozala vers l'autre et si la fréquentation. Te bon na moment de trop de vérité Mélodie azesu ko fréquenter na kimte akoma na hede na ponwa. Oui. Atika déjà comment na ponwa fanda kalanga na oyeba tamo na kutana na Brazzaville to solo na wenza poto a expliquer nga ke comme nanga koto yo po ba seri moko alinga ke poto ba melaka mbonga poto e wana emo mtabetelanga matokutana ina na poto betelinga bike non anga voyager ba melaka mbonga poto mama mikolo na zalanga na oboye ti ba x tana ozonga ko kene no so kendaki donc c'est ça génération Mélodie ezaki génération ba génération ba Gabriel génération ba ebakata ba tuna ba titre te ozo moneza lango balandela nde chaîne etie titre bongo eza mabe foto oyeba so ezati ya bapage bonyokoma na bino te mama bonyokoma tobeta mno libaku te bapage wana balandaka bango te sikoyo so babi boye me baposte Mélodie aza na morgue batindi na bapage photo morgue wana eloko liboso sikoyo te eloko liboso babenga na bato batie na morgue parce que ils ont respecté mama bofana bino bobeta no libakute bozala no kimia babi ba poster la chaîne mama bolanda wana te yaya fanda na auto sale loko te ba commentaire za ya bato za biso wata YouTube Desikoyo eza biso te moni na page te là eza biso te moni ba commentaire ya ba tu eza
placer, yo ça maman yo gérer partout. Au moins oui, ça la raison artiste comédien. Encore sur pour être devant tout le monde parce que elle merci yo pour ça nana mokili mobimba pona bomoni batiti. Continue mission comme ça. espèce à la c'est biso to la c'est un message net on a besoin coréen on motu ya kuto loba ya ngoyo oh on est pas vraiment on est discussion mais important ngoyo mutu kuna je photo na moko to yebi ete uti banda ponto ma tchako na YouTube na mawa kutu ota musolongi ya mutu boy mama très important de yango to senga awa bona bisa siko ya Sophie aza comédien ai bandenga o chéri ati ko saba biloko ah ki bisa ba comédien c'est pas bien akunda et c'est normal ça normal si c'est comédien mama yo na ça conseil yo sona entre nous yo ka siko to tika non peut to solo omoni makambo très important eza auto solo awa okoni mama très mon bati ba misala ba tutu ba yema très important eza oyo bani ba yeba ko rekoya tote basali ndenge nini bazo yango ndi très important ya ko benga yo ba fini lupango salite eza nango important c'est pas ko ba tidika ata le longa na kufi eza tidika mama mutu ba ko siko sela bango batu ba lobika mabesa makala te bana la yolo penza yolo ko yo ko pasi yango wana bien, il y a mélodie, hasard qui c'est comédien. En plus, c'est comme solo moi longtemps. Au moins, il y a pas la moussa sous la caméra de la mouka. Voilà, namoté. Mutu soki ndeko na bango moko nenga bengi ke batu balobi ko ba weza salite na nini so babo ba bopeli nini biso ko toyeba biso to kata to bosa nini bo bongisa on a accepté de tiki batu bongisa pas eza famille na ngai est-ce que on linga ke elo mo ma besa ni so na minute to travailler bisande ya Sophie on se calmer moral ya comédien ça mon ah qui mais ça c'est go ya kutaza comédien des fois gérer bango ba quelqu'un ndaka boye même foutu to bomo e ba to ba tele matito mo mabe ki amal les gars bosan mama tiga matito na yete bo le mama ni kama makasi bino ba lela na nde makasi o mo ba seno ba na poto na nati argent nyati yami na poto yo kata te ba ko kata ba to ba paswa Nzamba pesa kimia, zwa kimia. Kotiko zwa kimia, nzamba pesa na kimia. Nzamba pesa kimia. Eza mokano ya nzambe. Eza mokano ya nzambe. Eza mokano ya nzambe. Eza mokano ya nzambe mama kotiko. Eza mokano ya nzambe, zwa kimia. Zwa kimia za yel. Zwa kimia, zwa no kimia. Zona no kimia, hein? Donc comprendre que Yaya abokoli bango, aza Yaya oyo abokoli bango. Donc comprendre passion.
sango mosika pasi sango mosika bo comprendre que sango mosika na pasi sango ezwi mosika uta Pointe Noire sango ya pasi penza oyo ezwi libota sango ya pasi oyo ezwi famille risque ka boye basatandaki te bayebaki te lokola nzambe apesaka mpe malabomo ye moto adeside autrement azwela biso ya mélodie azwela biso mpoi moko azwela biso ya Nicole tokopesa ye kaka merci tokopesa nzambe wana merci tokoyebisa ye azwa lokumu parce que ye moto apesaki biso ye moto azwi ye bozo comprendre famille eza sous émotionné pasi mpenza ezali pasi donc ça fait trop mal nzambe apesa kimia na libota nzambe apesa kimia tapesa mpenza kimia ya bongo na nsima nana sa direct donc merci beaucoup nzambe apesa kimia soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka loka te apesinga lopango
natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yes, I'm bambolina. Chilobo. Yes, I'm rokotina. Pesitino. Asanzambe. Nalingo beta mololo misika ezaliyo. Beta mololo. Wamba fils du prophète. Bana royaume de Dieu. Bana centre de réveil. Nous obligés. Obligé obinaka wapie zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Tomba mana yo Yesu. Kumbamba. Chilobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner samba na ye. Kapena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga samba ka basaye. Yoka shishe na nga ye samba na ye. Na ye na babasi na nga bosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga bosa bonsambe na yo. Salelanga yeso, yeso. Salelanga yeso, yeso. Salelanga yeso, yeso. Salelanga yeso, yeso. Undelanga yeso, undelanga yeso, yeso. Undelanga yeso, yeso. Undelanga yo. Koma papa lopango maman lopango na Toronto City bango ba télévision ba terrain qui toko na Maluku 20 sur 20 na $4,000 à pas mokomi papa lopango komi maman lopango ah tu na concession Toronto City on a commune à Maluku na ville province de Kinshasa le Congo et des concession Toronto City et après avoir ça la bêtise surtout il y a immobilier foncier et tout. Il y a géo, localisation, tout pour que pouvoir que la situation soit. Quand c'est sur les bandiawa, les pays, si vous avez ma borne Oyo, à deux entrées, raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Motuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous avez déjà dans Makada. Oya Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les ailes à la fiable, de se faire ça. La situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres. Et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle Nabiso Ezali, il y a 20 mètres sur 20, ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National Cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là.
et donc cadastral et puis tout visiter nous surtout parce que situation ça moulay concession ça monnaie tellement facile. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé tout le monde a sous ba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 bayena kosanga nanga libosa mozambe salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso undela nga yeso undela nga yeso yeso undela nga yeso yeso undela nga yo bisenga senga nzamba londe na le bibi ya pesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai na le bibi ya bisenga senga nzamba londe lokota ngai yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga Jésus kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chilobo Chilobo Soki na soyemba Opekisanga te Oyebite bisika nsamba lokotanga Oyemba buye Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebite bisika nsamba swanga Ona sambela buye Soki na koma kobina bina
opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bina boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo